Voilà, c'est ça. Gluta banane, Alors, c'est toujours un grand plaisir, hein? En tout cas, bienvenue encore une fois de plus dans Coloris Club 84, Mbote Nabino de partout, et Sika Bozali, et ça, la rabiso plaisir, ma casse, Alors, et là, on a eu betaka li solo, il y a gamme moko et bakisaka tante, ce qu'on a besoin au thé là. Oza mwindu, oza pembe, olio bakise sous ma tante, en tout cas, il y a eu libino. Et ça, à la base, il y a banane. À cela, au bakisi sous d'autres ingrédients, mais c'est tellement magnifique. Voilà, je me retrouve tout à l'heure pour en parler. Voilà. Alors, Somba Liboso Bouyambi Biso, en tout cas, soyez les bien Koya, soyez les bienvenus dans Coloris Club 84. Hein. Et ça, la Biso, toujours. Plaisir, Yaouye Bakebouzawana. En tout cas, merci beaucoup pour notre soutien, Nabino. Et ça, la Biso, toujours plaisir. Alors, les lones en baki naye, komema, ou bien na meme libino, gamme moko ezaka éclaircissante. Alors, gamme wana, ezana 4 éléments au naye nango. Na 4 éléments au coco c'est la nyonso 4 comme pe au coco c'est la moko et dépendre na oyo lingi soko lingio te la ngwa il faut gamme mais so lingio bakisaka éclat au cause de l'eau moko OK voilà les na libno gluta banane vous menez très bien en gros gluta banane voilà et telisaka makasi oui et ça à base ya banane. Mais à cela, faut bakisa ba ingrédients et ça lotion moko éclaircissante. So pour l'ingio bakisa iso super éclaircissante lotion eau. Et telisaka makasi. Mais bien nango ezana moi ba ingrédients hydratant na kati, c'est ça qui te permet d'hydrater la peau. Mais sans oublier que c'est à utiliser uniquement le soir. Le soir uniquement. La journée hydrate comme il faut. Nous autres, hydrater vraiment à tous les produits. Ma hydratation, on a souté pour les manions pour hydrater la peau. Alors, aux bandi chokosika, au lingio vanda penana et loco et ça que tante na ezala bien en tout cas gluta banane. Ce qu'on recourir en tout cas il va que ça le bien. Aux alrano pe de joté là. Au lingio ba ki sa tante au tika lo non lotion nazala nango souté o eza po otika la nango libela. Donc, ataba mbilinga za pembe donc tala ngo sutu tika kana lotion. Voilà, gluta banane. Gluta banane, oui bien bita bezara vraiment makasi pour na peau hein et ça la peau kitoko. Alors, gluta banane, ezana ba ingrédients ebele, OK? Parmi les ingrédients, tu as maï, tu as alcool, tu as glycérine, tu as huile minérale, tu as citrique acide. Citrique acide est vraiment interdit pour nos salles là pendant la journée. Pendant la journée, boya acide citrique. Donc, ce qu'on a un ingrédient, on a acide citrique, boya ngomba la moko. Le bac est le qu'on son pendant la journée et bébé sanga. Et ça, citron. Parce que la citron a mouillé. Voilà. Nous avons lactique acide. Lactique acide, est ça, milk, yaourt, tout ce qui est, hein, miliki wana yangwana izaka batiraka acide lactique wana yangwana eko sokola upo ezana zatane ezana parfum méthyle ezana kojique ezana glutathium boyebi déjà ingrédient na glutathium ba effet nango et puis force nango nyonso yebi et surtout que ba mélanger kojique na glutathium donc déjà les deux ingrédients là en tout cas c'est au top pour nous téli sa poso. C'est au top. Alors, on a l'exception isa lotion. À part lotion, toi, on a sérum nango. Sérum nango ango. Sérum ou concentré, ça dépend. Mais bon, moi, je préfère appeler ça concentré. Bon, on a un peu kilo. OK? Ils ont vraiment kilo. So beaucoup au mona. Toujours. À base, il y a banane. Bongo eza concentré nango eza kilo mais bien nango pe eza e boostaka ba lotion oko sale nango boya pamba na lotion na yo
hein, na lotion na kaboué uniquement le soir. Ce qui te n'importe quelle lotion aux yeux au saleli oyo. Ou mélanger na yango et ko bimisa yo tan. Yango eza booster ya tan. Et bimisa yo tan. Donc eza na huile essentielle à glutathium, eza na vitamine C, eza na AHA parfum. Donc les ingrédients à base il y a acide de fruits eza a. Vous avez déjà banane, eza kanaba effet. Alors tous les ingrédients là sont là dedans. OK? Donc eza pour ne chocolat pour na ebimisa éclat. Ebimisa là éclat mongo na po yo moko ko sentir que non tante na yo esokwami tante na yo ebongwami. Alors à part wana toza pe na savon. Toza un savon na yango. Savon ou bien nango eza gommant. Eza gommant. Alors oko gomelango nzoto, oko gomelango uniquement le visage, OK? Et dépendant na yo. Donc eza na arbutin, na kati eza na vitamine C na E, eza na kojique acide, eza pe na glutathium, ba ingrédients basaleli yango wana na kati ya savon. Eza savon ya mbuma. Donc soko lingi savon te, OK? Au salela gel douche na yo. Voilà. Bien gel douche eza gommant et puis éclaircissant au même moment. Donc c'est gommant et éclaircissant. Obi o gommé nzoto et puis o telisa nzoto. Donc comme on kokyo ça la boye gel douche na boye o lukina sérum na ou bien concentré, o lukina n'importe quelle lotion na o eza hydratante au salela et permettre à ce que ebimisa o teinte. Mais ce qu'on lingi otela makasi ndé na baki ceux qui vraiment en a besoin otela makasi il faut ça la gamme na yango yo. Il faut ça la gamme boy. Ce que ça les gamme boy ndé ekozwa eko teli so vraiment makasi ko bimisela yo tante ya makasi. Et dépend ndé yo salela. C'est très important. Ko salela ngo ndé na lobaka toujours bien concentré oyo. Okoki ko mélanger ngo na kati ya lotion na o, hein ozu ka concentrer na o boye o mélanger o kabolita lotion na o kati kati ozu saleli na concentrer na o en tout cas et bimso tante so kite o saleli deux concentrés na lotion o mobimba. Donc ozu deux concentrés bato balinga ko tela pena o moni a teli makasi, OK? Ozu deux concentrés na o na lotion na o ya gluta banane ou saliango mélange à utiliser uniquement le soir. La journée ozo hydraté parce que sans hydratation et baby ça au pot pour dire que bido bolinga raté oh non mais tentango ozo bimate maman la journée hydraté nzoto le soir au salela en gambo et tante na yo ekobima ekobimisa yo tante. Mais c'est mieux toujours d'hydrater la peau pendant la journée. À cela, n'oublie pas, surtout au coup de le quoi gel douche et gommant, c'est très important. On a besoin de gommage, au gommage, tout ça. On a besoin de gommage à côté. On a déjà un gel douche au eza gommant. On a déjà un gel douche on a gel douche on a un savon on a un problème te. Bato bazaka po ya elongi ezaka na difficulté, po ya elongi ezaka sensible, po ya elongi ezaka boye po ya elongi problème nango ezabwe. En tout cas, c'est mieux ya osalela savon au visage et nanzoto siko ozui osaleli gel douche na yo. C'est très important. Bato ba bi ke po ya visage na bango eza sensible. Osaleli bongo. Au monique elongi eza ba bouton lo kwa oyanga oyo. Ozui osaleli juste savon na yo. Osaleli savon gel douche ozo saleli na nzoto. Mais par contre bato ba yebi ke batelaka na pasi nzoto na bango ezaka makasi. Okoki ko sala gel douche na tina elongi. Po ozana souci te bato batelaka na pasi. En tout cas bato batelaka na pasi ozui osaleli, il y aura pas d'inconvénient. Ozui bien concentré oyo, concentré za lo kwa huile te. So ezaki ke ozwaki huile okoko tchanga na mafuta te po comme ça mafuta no mai. Ne vous en faites pas, mafuta o ezaka kilo. Donc bato da ba salela ba oye c'est bien que ezaka kilo pena net bitabe. Ba client to pe ba somba ba yebi que ezaka kilo. Eza vraiment kilo. Mafuta o.
Alors, aujourd'hui, au salaire, on a concentré na yo. Tu, au moment que poisson est bien, poisson au côté la bien, poisson aux ana problème à ta m'inquiéter. Ok? Alors, toujours, qu'au salaire la biloko est hydratant pendant la journée et le soir, aujourd'hui, au salaire les gammes na yo. Voilà. Alors, bateau, on a besoin d'en vous avez déjà adresse à boutique. Bato pe ba libanda boyebi nde na salaka bato ba konsomba biloko o ba yiki baza libanda boyebi ndenge na salaka po biloko komela bino. Alors yo posa besoin nango passer commande yango o na hôtel te o mafuta esimba nga esute yango yo gamme c'est disponible, OK, à la boutique. OK. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.